nabino bandeko balandi vraiment émission Allo Kin Malebo mbote vraiment na ba internaute nyonso bomesana vraiment kolanda site nabino News of Congo is vraiment de ya lolo Chwami na pesi mbote na sponsor officiel ya émission Oyo Rachidi Koupa na pesi mbote siko zali ba merveille na yo na pesi mbote na famille na nga Mobimba. Merci beaucoup na grâce que tu na caméra et puis de Kikwe dina réalisation bana poto bomesana kolanda vraiment émission nabino Allo Kin Makambo présenté par Tania Mbongo, vraiment votre humble servante. Les lots tozali tozolo bela siché moko eza siché yango eza nini entre basi ya kina basi ya poto banani nde bazwaka vraiment soin ya mibali na bango malamu banani nde babi kolengela mibali na bango banani nde vraiment babi vraiment kolengela mibali na bango comme il faut. Tokiti sur le terrain tozo tout na bandeko na biso par rapport à sujet na biso bolanda ba réaction na bango et puis te recoute juste après ba réaction na bango. Merci beaucoup. Tirbo. Mais c'est Tirbo na émission na biso Allo Kin Malebo le to développer sujet moko. Basi ya poto na basi ya Kinshasa banani nde bazwaka soin mibali na bango malamu. Bon. Basi ya poto na basi ya Kin ba obazaka soin mibali na bango. Ndaba ma vérité wala na liboso ya caméra. Basi ya Kin bazwaka soin ya mibali na bango. Moi si ya Kin aza courageuse. Soka bimi na tongo mobali osala te a occupé mobali. Mobali o teka te moi selo teka a olier sa famille. Mais basi ya poto monde a loi kona lolendo. Soka toni si manzaka tievu jalève mobali ozo swala te afunde na la police ba bengani mobali 100 mètres ya foyer na ye. Yango to mona ke basi ya poto eza pasi. Yango basi ya Kin bazaka bien ba gérer bien bango malamu. Bazaka pe na kimia na boto suivre mibali na bango. Lelo ba yango wana. Monsieur Guillaume émission na biso Allo Kin Malebo to développer sujet moko. Basi ya poto na basi ya Kinshasa banani nde bazaka soin mibali na bango malamu banani nde bazaka na boto si banani nde vraiment balengela ka mibali na bango. Ah bon. Ma question là vraiment ça ma casse mingi puisque basi ya poto ngai na vanda na poto te. Bon, na mona ka ningi ba yaka wati poto ba yeki sasa. Vous appelez bandeko na poto quand même. Na za bandeko na poto. Mais na mona ka ne ba yaka kisasa ba ye mais na mona ba basa poto baza lolendo mingi. Ninga za na poto kuna a moi déjà ça koki. Bon, na habité na mbanda bango kuna so bazaka ndenge nini na habité. Mais biso na kisasa on a basi na biso sito mesani. Na pasi na banzala tini trovanda. Mais côté à botosi na habité. Que tous man na habité côté ma vous êtes marié to loba. Nga sapina sa marié. Ma mère a tout ça on a parlé. Te mère ma tout ça na parlé na za ma kipanga calme. Calme. Dans le cas moi c'est moi pour tuna mécanon soka ko to sangai. Donc on conclut que basi ya poto na basi ya Kinshasa banani nde bazaka soin mibali na bango malamu. Na conclusion. Bon la conclusion bon. Na ko ba ndenge nini. Bon. Basi ya poto ko ba na poto ba bi propre ndenge zaka. Na moni ba ko simba biso mo mais côté soin bango ba ko koleka. Ah OK, merci la parole. C'est juste ça que basi ya poto na basi ya Kin. Différence c'est ça. Basi ya poto tellement loi na bango na poto c'est que tout le monde a le droit au travail. Donc biso culture na biso non africaine c'est ça que moi si faut à soumise à sous ordre à mobali. Différence c'est ça que beaucoup ming na Kin en Afrique précisément na Congo awa. Donc moi si des fois à sous ordre. Donc bon qui passe tout étali ndako. Donc étala moi si. Donc mobali moi surtout comme rosala. Toi comme rosala té. Donc il faut s'occuper na ndako. Donc ça sous ordre ya mobali na ye. Donc misala tout étali ndako étali moi si. Donc mobali musala ya mobali ça que koluka kozonga na ndako. Donc ils ont un peu ça. En conclusion basi ya Kin na basi ya poto nde bazali soumise plus soumise té. Oui basi ya poto ba vraiment soumise té po ba yebi déjà loi na bango ça que mobali a son droit au travail, moi ça son droit au travail, o que aux ndako o bilo o que mobali le qui na sa na yo moi ça reçoit na sokolango té. Donc yo ko sokola pesa na yo lelaki donc biso en Afrique ça que mobali revendre na ye ayebi que na lela na sa na vandi akangi maboko moi ça olongola. Donc différence c'est ça bongo. Donc soumise c'est ça grave na basi ya Kinshasa que ya Europe. Banani bebo vana libala c'est trop dit parce que
moi sinon on venu à souhaiter à ndako libala. Mais différence entre basa poto basa chez zaka ke non. Basa poto toza et basa poto baza na loi na bango droit de la femme ezali par rapport na biso awawa. Ce que bango kuna za ke moi soka travailler mbali pas travailler bon ben baza na droit ya ko travailler na kati ndako. Oh biso ezala bongo te. Biso ezala ke mobali soit ke musala ata moi sozonga 20 ans na droit c'est le lambela e yo sam sans sengi ndako yo moko aller na sani faut sokola. Mais bango kuna za ke mobali azo comprendre moi sabi ke moi so uti musala ye azaya kolemba mbali akolia na sani na sokola ko ipo kolamba akopo penser ndako akoko aider moi sine donc différence za ka yangwana. Donc différence grave te bango so za biso so ba basi. Donc mutu bi ne za pas besoin na pote pe azo rappeler so mbali na sala elote. Donc il dépend de l'organisation ndako. Bonjour. Bonjour Yaya. Comment on est s'il vous plaît? Comment nanga Luma? Mama Luma, vous êtes marié, vous êtes célibataire. Ah Yaya, na marié. Lelo na émission na biso alo kin malebo to solo bela sujet moko basi ya poto na basi ya Kinshasa banani nde bato saka mibali na bango banani nde bazaka swa mibali na bango malamu banani nde baebi vraiment kofanda na mabala. Ah biso basa Kinshasa toleki kutu ya mtu emi kolengela mibali makasi ko banda swa na mbetu ko kita na ndaku na cuisine ko kibabe na salle manger tolongola kabati bango kitoko makati sokola ba mandaka to kibali bien makasi yango balengela biso pe makasi koto wana basi ya poto na basi ya kin baleki ba wa poto biso basa ki toko kanate ko kanate ndeni kutu na mbetu tika ngela mibaya biso to. Merci beaucoup. Po bango bakipara mobala olamba j'ai servi na kiti na bela na mesa biso tolongola nyonso tu biso bataki tata toza fin na biso balengela biso makasi soki bango bauti poto baye balinga basaki makasi baza fin koto wana bafe makasi po balinga biso bataki makasi. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment on a ma Mireille? Basi ya poto na basi ya Kinshasa banani nde balengela kamibali na bango malamu. Biso basa Kinshasa tolengela mbele na biso kitoko makasi. Tolengela mbele na biso makasi. Yango mbele na biso pe se ba moni esiko za bazolenga na biso makasi. Po biso tolengela bango. Ngolo bake basi ya poto basi ya Kinshasa baleki basi ya poto na kolengela mibali. Musika bakotelema te po bango balika manzaka konika balingi manzaka kobongisa biso ezala kitoko te tozalaka kolengela mibali totala si toniki era koniki ezali era kobebisa pe manzaka ezali yango tolengela mibali na biso basa Kinshasa na basa poto eza biso basa Kinshasa tozalaka soumise na mibali basa soso bazalaka vraiment soumise na mibali te. Banani nde balengela kamibali na bango. Eza biso basa Kinshasa tolengela kamibali na sope to prendre soin na bango lolenge bango balingaka. Po soki mobala ye ayebisinga kobima te na obima te. Soki ayebisinga mama sala boy na osala boy. Tandis que basa poto talaka bango bazaka baleta na nzoto na bango. Donc basoki para na mibali te o bango balingi basala ka mibali bakoka bango te. Vous appelez ndeko na poto abala mwasi kuna bazana poto déclarer que mwasi na to sakaite ki pakete. Nazana grand frère nanga na ebite soki mwasi abeta ka ekune. Po to mona ka clair te mususu moso ya zo abeta ka ekuna donc teme ke kuna to kaka na masolo monde ondenge ezalaka siko ko biso to kenda te mo pe to ba oyeleka kuna ezate me kande to yoka kana bandeko baninga so mwende kona kenda kuna kanga bwese ka zo mwasi moko asukola ke basani akomise mona musala ye akiko bima na ye akiko sa n'importe quoi libanda. Mais yango mona ka mibali na bango baza soki baye basepela na biso kitoko ponde to prendre soin na bango. Yango conseil to pesa onde baza kuna ba prendre soin mibali na bango. Poso mibali bango baye balinga na bango biso to vivre na bango lolenge to memela ka bango na bolingo bango bakoka kosala ngo te. Yango moni biso to zaka soumise na mibali. OK, merci beaucoup. Amen maman, merci. Maman kombo nona.
Mon Myriam. Maman Myriam, le long de l'émission na biso Allo Kin Malebo tozo bela sujet moko entre basi ya poto na basi ya Kinshasa banani nde bazara swa mibali na bango malamu bazara soumise et puis ba yebi vraiment ko lengela mibali na bango comme il faut. Pour na ngana loba biso ba na kina to lengela mibali na biso toza soumise pas mibali na biso. O ba pourquoi to lengela mibali toza soumise. Pour na de totra biso le toza pour basi ya poto ba mona ka so ba zui mingi donc ba koma ko négliger mibali na bango donc amoni le quoi zui azo voyager akomi na mbongo aza sous soumise pas mobilité mais biso ba moment biso ba difficulté ba passe de toza to teka to soumise pas mibali na biso et puis to lengi ya mibali na biso ne naza na olangi ya mobali na lambi même nazo teka bonabi ke ba olambela ya ko le kitoko na pokwa donc toza bien. Ozali ndeko na poto azali abala mwasi kuna na poto abetera bine pe lisolo ke mwasi ne pe ato sakaete alingela kaete on azana bana bandeko vraiment tete bandeko bazana ba mais bana vraiment bana net bazana poto bala kuna balite ba otanga. OK, merci beaucoup maman. Merci beaucoup vraiment wala boti ko na interview ba avis ya bande ko na biso par rapport ya sujet na biso to lobela ki lelo na émission na biso Allo Kin Malebo entre basi ya poto na basi ya Kinshasa bana nde bazaka so ya mibali na bango malamu boyo ki nde bande ko na biso ba lobby commentaire à coach ezalité na pesi merci vraiment na lelo choix mi vraiment oyo vraiment pesi tanya mbongo opportunité wala vraiment ya kokumbela masolo na pesi merci vraiment na sponsor officiel de l'émission au Rachidi Koupa na pesi merci na famille na ngai famille Bongo, famille Wabi, Dadi Mondele Alanga Mzembo, vraiment, on a pesi merci na Lamid Louba, na Pretoria, on a pesi merci na ba gros bisous Sikozali, on a pesi merci na grâce que tu na caméra de qui couette na réalisation, na binonio sur vraiment ba na poto messana ko la émission, merci beaucoup. Et bon comprendre que tout ça musala sous la pluie, donc madame la pluie a se déranger biso mais cela n'empêche pas vraiment que ça musala na biso. Merci beaucoup na binonio sur la biso. Donc l'année prochainement na numéro na biso mususu ya sika émission na bino vraiment Allo Kin Malebo. Bye.